Pour moi, je suis beauté, pour le temps, je suis ratté. Il passe aux autres années. Arotika, malem. Hein? Être au monde, on peut se soutenir, mais d'ailleurs, faut que je Très bien. Question maintenant, ils appellent pour la bino, vous allez. Tomoni Ravayana Street. Baf. Bâtir une affiche Massai Production présente. Parce qu'il fallait faire gola ça, l'ongle faire gola bâtir. Est-ce que l'invité te représenter bango bongo, mais bino bagolo boyebisaki ba warrior, papa Buzoba au sein var, mais yeba ke yo posaki parmi batu o baloba ke soki kaka invité ba koti na Stade de France, c'est que ezali festival. Papa Buzoba ozo se rappeler solo lango pe ana nzungu avant que botika nzungu mwata. Oui. Ouais. Teme papa ngana yebi yo to selo la kitoko papa Buzoba. Oyebi très bien. Voilà. Papa Buzoba laki parmi bato ali boso tango date bimaki yo lo baki ke soko tieka kaza festival. Lelo oyo fait kutu fali pour pas annoncer bato ba invité n'était jusqu'à présent de toujours sur la boîte à inviter mais à annoncer plutôt mais awa papa frère Gola président frère Gola pardon a bien ici déjà 2 personnes donc Yemi Alade a annoncé qui est pas sango mais na 24 aloba qui que ako abombi ba invité nae. Deuxième personne affiche chez Ali Zana Chelayo. Je vous l'ai dit surtout, pardon, Sigoyo, affiche yango. Bakomi pe Massai Production présente. Paf! Raivani plutôt. Bon. Papa Buzoba. Oyo, ezali festival, ezali concert partagé, ou ezali concert, il y a Raivana Mutazo Beta. Et puis, faire la part au Beta. Donc, concert partagé, Kaboul concert, maintenant Moutou. Il y a festival, tout il y a concert, il y a pas pervé, à ben ici maintenant. Au moins, il y a un concert. À Robin Sabatou. Ngongone kitinde ya Papa Buzoba. Ngongone kiti. Ngali na. Zana beto ngonga, beto force. Ngonga nzungu. Akinga lobi na somba ngonga. Oh, mais là, faut activer code CC. Na yebisaka yo Papa Buzoba tika koloba boyo boyaka. Ah, papa na ngai. Tala lelo yo. Oh, qui ma réponse question na ngai papa. Est-ce que Zali oui, lelo là il fallait le nasepe parce que yo pozali. Et c'est bien. Pour Moutabana makama festival les ayo Papa Buzoba. Papa Buzoba boya koyoka mutu. Ah donc yekutu kutu bo pese explication mususuté. Soki kaka invité. Ah, fallait enregistrer live wana. Et ça live mo donc. Oui. Pour quelque chose à Papa Buzoba. On sauver été tika été. Zou chera munene. Pardon zou chera munene. Pardon. Ndimi naloba makamane kokite ndimi. Oui, on dit maki.
Mais, parce qu'on a toute une question. Est-ce que Ezali Raivani, Ezali concert naïe, Ezali festival, tout concert Ezali président Ferregola? Bon, on va se mettre dans la autre ben c'est la ni naïe. Et ça ils sont montés à ben ici. Mais Ezali festival. non, non, Nini connexion, mais micro nezo kana bien te papa Bzoba. Nzungu chela munene. Voilà, non, Afrique du Sud, il faut bayo kayo papa. oui. La lobaka biloko wana. Mais tu sais combien de semaines pour moto ya nzungu to zape sincère. Ah ça moto on peut le tout. To za mo ne. Autant de semaines na kati. Tu sais kana 11 jours pour la concert, 11 jours. A combien ça moto te? Exact, alobaki boya. Na France 24 alobaki. Eza surprise. Bato baoya mpona faire egola. Mais awa siko bato baya kaka mpona faire egola te. Tolo ba vérité nani papa Buzoba. Bazoya pe mpona Raivani. Raivani pe asali publicité alobi ku na anglais. Na presque Tony mutalaki biso. Alobi na anglais fallait ku dio traduire biso. Abi bato basomba batike na bango ya kozala wana. Atangi komba faire egola te. Oui, réponse sur l'empêche Union fait en France. Oh. Apa besoin de bon temps avant de pardon hein. On a bossé mais il joue en on va rater batutu baza oui, na pesa maloba street, na pesa maloba jour na mega ko expliquer papa Bzo. Oui, papa Bzo catégorique a boya ko yo kanga ya non. Et soki kaka invité moka ye eza festival. Ngala bité ba musicien belé pene bazana ba invitaka ba oya ye peut-être bosala featuring, bosala lomo okoko invité. Papa Bzo ba boya ko yo kilanga ya boya na mutema moko. Dambala la raté mais est-ce que awande est-ce que place ngana za changer ce contexte parce que là ben invité tu bon affiche omoni batie na munene kombo Masai awa soki muta yebite ayeba ke vana Raivani muta beta eza concert à Raivani oui ça c'est nzungu chela munene. Oui papa 2 secondes kana chikilo soki par exemple batikaki affiche ya faire gola bazui Raivani batie na muke faire gola na munene invité na ye je comprends pas comme ça moi na ba Tanzanie et pesa ya Raivani kasi on azolo bate eza ndule ya Raivani muta beta ils ont fait la force comme lui. Oui papa nzungu chela munene ngai na makamu oyo toloba yango ne monene Tropicana Lodge. Omoni bela mambolobi okoti ne pela na kati ya makanisi na ngai likambo na ye koloba yango esika nini awawa batie Raivani aza invité à Ferregola esika nini batie ba mentionner même qui non Raivani invité à Ferregola awa Masai nzungu chela munene Masai omoni esika tozuki ya awa bazali ko présenter concert ya Raivani awa na fiche ndenge to monde batie babi Raivani babi Masai production présente Raivani à Koare na samedi 4 avril so aujourd'hui affiche ya Ferregola na affiche aux différences exactes que non et si bazo annoncer que non te ndenge za boye Ferregola a robeta concert bo mais invité na Raivani exact yango na yebisa ki yo nzungu na robeta première partie obongo kaka gino Ferregola abeta première partie qui Raivani a clôturé concert to kabwana papa Buzoba to kabwana bila to kabwani orchestre pe panzani Olobi
Que fait Ego avec la première partie. Ravani a clôturé le concert. Toro Kabwana. Toro Kabwana, puis non, qu'est-ce que c'est Panzani? Na so yo ka bien tenir connexion na ngezo kima. Allô? Bonsoir kanga? Biso to bien Nzungu tena munene na yo FV. Parce que oyo nga na moni awa o Ravani a posté na compte na ye. A posté te que non ba invité ye na concert XB et artiste moro boité. A checké non Masai Production présente Ravani accord Arena le 6 avril. Ba checké que non fait rigolo à Ravani. Bonjour 16. A vous allez inviter il y a concert moro boy il y a X ou Y. Yaron a ici papa Bouzoba. So il kaka que les 4 avril fait rigolo à beti première partie. Ali Ravani a clôturé. Que Ravani a mati na podium avant faire rigolo après présenter. Et le rota a mis quitter la quille. Après na situation tout tout monde ça m'a biso boy ba ke to kabwana. To kabwana pe orchestre pe panzer muna mutamo ça makamuna. Hey, voilà benda ils années qui non ba komi nesko ko sakana ba komi ko sakana na biso. Ba mo sakana bitu na biso. C'est rien nzungu tshela munene. Mais street et qui cause la pété que producteur a pesi parti à Mbongo na artiste numéro 1 a pesi pe deuxième na artiste numéro 2 comme ça mutuna mutunenge a sa la pib na côté na e tango e pesa nombre belé comme ça il a gagné pour ceux qui sont artiste moko ya perdre sikoyo voix ils sont ezali bongo c'est comment dire ezali buzoba ya depuis to bana ko sa non il y a trop ça buzoba ya bongo te accord rien na zo préciser 20 faux ezali concert ya munene ya faire rigola depuis bana carrière na ye faire et maintenant faire rigola concert na ya munene na Europe abetsango ye mon côté qui akaboli scène na artiste mususu yango yoti yango pena yango wana oyo peneza kin so to lobi ke peut-être ezala kino ba communiquer bien te ezala nga lo sambela ki ezala ki ba communiquer bien te mais so que ça kino ba communiquer na ndenge ya ba clause na bango ba signer c'est que faire rigola kaboli scène concerne munene en Europe street au moniteur que mon papa Bouzoba le baka qui tout fait nombre ezala ke concert non ade okosele makambo papa abaki tout fait nombre te okosele makambo bachona munene ah ngaza na ko bo pesa nga confesse te papa oko prouver alobi bongo te pesa lengi papa pesa lengi mais on va papa ozoko si papa buzoba makambo papa buzoba zana la force la force ngai sikoyo street motune zane na street Quand la street competition pardon bo sana te futo tigala no to tigala na place wana bole gamba mba muté papa buzoba namona ali papa buzoba zoke nango de to bo sana rapidement ça la vie wanda mais tu coupe pas il faut aussi na TikTok ba que système moro so yim to sa mati au bloquer ba qui te oyoki tazole la batterie esila na tolala na wana parce que eloko papa buzoba mtaelaka biso yango ils ont fait la force wana boy et ozomona te que ça lokola ezalaki concert ya artiste Hervé Ferregola mais bataleli etikali bajour bamoni kaka ku façon ni romona pasi bapesi pe caché côté mosusu yo peyaka osala pe yo pipe comme ça nous les kende et pe sa maman complet pour tout producteur peut faire gagner ozomona ngote 20 faux ce qui fait rigola
a une incapacité, il y a autant de 20 300 personnes, c'est que fait rigoler à ça grand. Mais à quoi peut obéir à 20 300 personnes? Ça, il y a 20 300 personnes, mais on peut obéir à 20 300, c'est bon podium au Tchad. Mais on va un podium, c'est un dégoût. Configuration, il y a maximal, il y a accord arena pour la format concert, ils allaient 20 300. Qui va afficher au soldat. On peut s'engager musicien, moi, bêta, qu'on a bêta 20 300. Fallait pour pas bêta 20 300. Non, faux. Complet, ça veut pas dire que tu fais 20 300, frère. Tu vas mettre le podium où? Derrière le podium. Attends. Fali n'a pas fait 20K. Fali a fait, je pense, si je ne me trompe pas, entre 17 au Moni. Mais il n'a pas fait 20 300. Mon frère, c'est que na sima podium na yo, batwa ozala te. Pardon, batwa ozala ou bien ozala te. C'est-à-dire ça les alliés, il faut bakata sima wana na batwa koko mona osoko ozana sima podium mona ndeni. Impossible. Nzungu tshela munene na expliquer au likam o peut-être oza déjà na munene batu mingi bazala plus na confusion likam o moni ba place assise na configuration ils a différent ba place assise ezali ke ndenge bazango ba compter ba kit mais configuration ba émetteur ya scène bayaka kino balobi kino esika o espace auto disposé oyo et recompte à 20 300 personnes ce qui peut Boboy, beaucoup de 20 300 personnes pour mon abarokoka. Il y a une configuration. Il y a moi raison 10 000 sens nini. Il y a une configuration. Soit le dit que la configuration 20 300 quel que soit emplacement à podium na bango barocha. Mais soit il va émettre la scène le dit que non nini étendue auto disposé oyo. Il y a une 20 300. Il y a une 20 300. Nazano d'accord. Mais la musique na biso ba congolais, la musique na biso okoki ko beta na 20 300 ti parce que le bac podium nous ala en 360 na 4 ba instrument ko chango ndenge nini ndeko na ngai biso concert na biso za toujours frontalier comme ça ndungu tia munene moni ata 360 moi ata 360 ba espace musu etikalaka okuti ko so tali pe pemeni aux alentours ya nini wana authentique ba espace pesa abatu ba ko bakisama awa mais ba émetteur ya scène soki baye basali ba calcul na bango ba préciser configuration na bango quel que soit que non ba 360 t so ba lobi ki configuration ezali 20 300 so pour que 20 300 na bien papa buzoba signé to bimana si papa buzoba oui photo zonga nanu na nini na nini documentaire ni nzungu yanga na bana koloba makambo ya invitation nzungu tshena munene il n'y a fait la force wana nzungu ezalaka mabete nani yango invitera batu na concert na yete likambo ezalaki que non fait rigola na incapacité ya kotondisa salle ya accord arena c'est que asa grand t qui sont une incapacité à retourner du Sengo. Azali grand parce que moi je ne vois pas un grand artiste dans le monde à une incapacité il y a coton de sa salle wana. Mais c'est oui. Oui. Plus dans le bien, le roi concert est commis Tanzanie plus Congo. Donc Afrique de l'Est plus Afrique centrale. Soki sikoyo ndulango e bandi ke bango bato ya Tanzanie ba bandi. Ozomo ateke tango ya kokata boye sengi faire kwa banda barumba Afrique de l'Est tout ba obima na salle. Parce que ba yebi banzembo wana te. Ba yebi banzembo wango te. Et pesa mobulu, ça le ko maman Dimitri. Ve moni makam soki to tira wa clair te. Tozo ba impact na ngote. Kino fait rigola akaboli scène na Ravani ils a makambo ya Sony ils a le roi qui notre ba Stade de France par exemple kino fali pour arokabola scène par exemple na SDM
ki SDM pa ye wana ayembi banzembo na ye asali ba promo na ye akeye après fali pour pamati abeti ou bien que non fali pour pasali makamune après atiki scène mutu musu amati masai a produit pe mutu musu na ndenge ne kala la même scène le même jour sérieux Oye na faire baka na nzembo moko bango mibale à part nzembo moko wana faire pas olingate na ki titre ne ya Hervé Gola abanda ko mwana wana ya aussi baka bulane conseil donc ezala kotika yende banda ya ngaku émission ana lingate to kabula émission papa bon tozwana no bando pe ba matisi koyo toyoka bango et osala bien 16 bolobaki awa ko inviter batu ezali festival lelo pe ngingo e komeli bino bachepe ravani awa na munene et pas bobeta le même jour donc tu éviter est-ce que comme festival ou bien ndeni après nous on la papa Buzoba. Bon bonjour pour na yo père bonjour na bados Paulanda biso maman Rita batutu basana seba bonjour ebele sokozana ba écouter au longola s'il vous plaît pour to yoko correctement ozo nga bien te sikonde to mo yoko bien bonjour na wana nga comment se parler no souter comment boka nga pesika yemoko papa na yo sino muti mama Rita na se nga ofundeli nga ka bo ça lo kilat sona boki mama Rita te mena kufi lettre kana pese bambote grand prêtre mère Irma de London ya musuni njungu je pense que question na yo ça te boki epekate comment il y a et c'est l'autre na mati jana prière pardon lève les amabe toujours. Je pense que Ndjungu, ça fait déjà un bon moment. La famille, tout tapoter, s'il vous plaît. Tout tapoter. Ça fait un bon moment déjà. Bayo Karanga, Balanda, Ngai, Bayo Karanga, Lubaka, vis-à-vis à balangage, il y a ex-famille gauloise. Oh, Bazala Kalikambo, Babo Yango Lelo, oh, Lobi Nango Bandimi. Na Lobaka Ngoa, Bapa Jeze Katanga, na Loba Yango. Nazasu na tante à démontrer l'oroni baboyaki, na l'oroni babandi kosal. Je pense que même Nzela ya Grèce, il y avait un tamoro baloba ba visa ba Grèce ezala raté eza banjela kata. Lelo oyo yango kaka ekangi bango. Yango na kaka visa oyo bango bazui à part ba obazala déjà na ba visa na bango. C'est-à-dire elo mona comprendre ki soko mone loko golo azoboya lelo. Yo mutozo yo kaye komi tungisa na hotel lobby na ngwa osaela. Je pense que oui, eza bongo. Na loba ngo déjà mettre fois bambula na loba likambo. Pe eza bongo. Alors na yamba ki photo oyo ya artiste oyo ya Tanzanie je pense. Eza ki lobi nazo analyser photo na yebite. Na yebite soki biso le to ba aveugle, to biso le to maboma mutu na ngezo sala bien te tonde. Wapi si bomona Moutou aza invité na concert ya artiste mounen noro la faire Gola papa Hervé ne tamesa na obengae aza la même affiche na kombo ya producteur likolo bande konangai tout ça bazo bata est-ce que papa Hervé mbala liboso sa la concert abengisa batu na dida sare na bengisa ki batu est-ce que batu wana bango nyonso wana bayaki wana na ba fiche na bango ba public ki ba fiche na bango po ba chape producteur likolo. Mais nous comprendre massa yango te njungu bo bino ne bo faire comprendre nga soki ngane na beli liboma tonde. Nazo mitu na ba question. Pourquoi makambo e yaka kana pembeni ya Ferigola? Est-ce que zaye moko artiste mutaza d'accord na ba makambo yo to ezali ba fanatique nde bazoye bate o ba kosala? Parce que na moni photo ya jeune o azali artiste ko ya Tanzanie je pense. Na kombo ya producteur ça veut dire affiche ya Ferigola balongoli kaka elongi ya Ferigola ba remplacer siko bande ko bo expliquer biso elingi koloba nini elingi koloba nini nga nazo comprendre nga te njungu bandeko msusu ba benga ngo Festigola nete est-ce que si na mona ki pe jour mona leki na ba live ba fanatique bazana bango pe d'accord mais bazo analyse mabena bango eza nini njungu Gaulois ayeba ko analyser likambo te. Ye nyonso ko azangola mwasi ndumba ki pa mobilité.
c'est-à-dire nyonso koyela ye akozwa yango atia yango mpe na live babani olobela yango mais bazo analyser te ya nokola affiche oyo tokangaki bango oyo ya président ya Burkina hein? Je pense ya Burkina Faso tango 16 secondes ndeko trésor oza na ba commentaire s'il vous plaît awa même na ba commentaire na biso likolo tout ça la fort tout finga na biso te donc soko ozo finga na ba commentaire kuna ba vomiter yo après aux allons moi passe pour comment s'il vous plaît bosunga biso tout ça la live moko propre. Les insultes, c'est pour les faibles. Pesa argument, vous pouvez faire vos débats aussi en bas. Parce que ndem so ça débat likolo awa, bino pe na se bo sala ba débat. Bo tchaka pe ba sujet na bino moko pe kuna. Donc, s'il vous plaît, ma finye zalate pour que o sala débat no kitoko. Merci beaucoup. Toujours grand papa. Je pense que Njungo monaki je pense que ça qui na 2025 tango yamba ki nga na eki ko démentir photo ya président ya Burkina Faso. Oui, bah kutanagi, ouais. On a ebisaki o Njungu o photo eza lokuta. Avant na koloba nengwana bango déjà basala ki fait, monaki na ba page bazo tia o auto kuta na président. Les modérateurs s'il vous plaît. Ça devient pas bon, hein, s'il vous plaît. Les insultes comme moi trop on dirait. C'est pas possible. Ndeko parfait. Yo za mukolo hein mais ozo finga. Hein, ozo mukolo. Vous allez demander fois pembe de tingai. Franchement, on a mis RDC. Nous le belamo. Aza mukolo, nous allons demander fois pembe ngapena nango. Tika baleki mutu basala makambo biso to ba mikolo to kofinga na boite nde wona ngai. Tika bana nde basala bongo. Tika bana basala ngo yo to mukolo. Na mité déjà. RDC opère comme rebelle njum yom to côté la raya. A fini a comme rebelle oui, azana droit comme rebelle. Mais azana droit au final. On a raté à Solana. À Solana, ça tout est le bordi c'est comme ça. D'accord. Mais papa mukolo biso doit mande fa pembe boy to la sabale ki to tikila bale ki makamususu mais biso to kokota ko nate. Toujours à vous dire. To ba kimisa ba te inspiration hein. Njungu pesa na ndeko na sebongo na zongela na ilo. De Costevi mbote na yo. Abenga mbenda ngona lo sambo. Yeah, bonjour. Bonjour papa. Alors, c'est la première fois je pense au Matarano déjà. Yeah, déjà na Matarano. Na yo déjà des bossa ba débat et tout donc. Voilà, biso nangaka na pesa ka ba principe au cas où biso to finga na biso te likamba lokuta pe to solo la ngote po ba kochona munene. Et puis, voilà. Il y a un sa point de vue par rapport à et tout. Bisogno stoyebi que parfois, fanatique, les canards, trop fan, trop en réalité. Tout le monde est ferré. À ça, il y a des démarches dans l'ambassade de Grèce et tout, pour avoir visa et tout. Mais comme nous avons au Kende, tout le monde a des ordres parce qu'on a des ordres, moi je pense que nous avons polémique en bazo éviter badba mona bango ke balekeli nzela Grèce mais bazo bosana Grèce n'était sungi bango et si bango ndeko yo mona ki passe à ça la démarche na ambassade de Grèce. Ah, mais nous tous on sait que bazu visa Grèce yo éviter na yebite que na nzungu bongo vara mata kutiro ba vara nazo video ngana za varte ngana za tena munene na za varte na biboye tetungu toza pe monto sur la yo lobby zela ndeko Stefi yo lobby awa ke au moni ndenge fait gola zo sala ba démarche ya visa Grèce. Non, c'est une façon de parler. Voilà. Mais ngana moni nangate ya on a milongo ni au moni. Dans le sens c'est une façon de parler que business to yo qui te monnaie que base ngaite ngalongolanga
Yo ne serait pas compliqué pour tout pardon. Voilà qu'il fera finir papa. On l'a noté. Comment expliquer ça? Comment Même ça, nga balongola ngana na compte wana avant to continuer par. Please. On a compris que bazoko digérer te qu'on accepte peut-être ma vidéo n'est pas matina Jili ba kiti na Grèce après Grèce va qui Paris parce que pour la bango et reçoit pas bango. C'est ce que moi j'ai compris. Aux hommes, il y a un moment bateau ba eu chance ba côté Paris ba sali vidéo ba bon à Paris. On a ba côté te il y a un peu tout monde na vidéo te n'est na sala analyse na ngai. Tu vois, après par rapport à affiche net au boulot, affiche et invité. Non, na sala analyse, na bien na sali analyse. Donc, ils analysent. Donc, on peut passer à autre chose. Na autre chose comme on va affiche. Bon, au moni producteur a eu courage. A eu na ni nyos wana kaya ozo invité à tiena affiche, à tiena comme on a. Donc, photo ye bango artiste ou bien to yebi azo se produit wana aza au courant ya makamunyo wana. Parce que le producteur rose a audace à la photo y a artiste ou bien to yebi a tia invité. Donc, c'est que artiste a yebi peut-être pour parler au bas solo là qui au bas il fanatique to bomana pour rien. Vous avez l'aime sous peut battre bongo pour un producteur a yebi nombre de billets quand même peut booster concert. Mais ngai na yo to yeba te to chaka muno ko ateki mais producteur yemo kazo mona ba entrer. Aomona ndenge mbongo na ezo kota parce que ba producteur bazaka na compte mobile accent ba billets zo kende. Aomona peut-être ils ont marché pendant nga kanakite. Ay bon ça va na dernière ngonga na zo invité na tombola peut-être ko booster mais biso ba fanatique et bah peut-être c'est ça aussi. Je vois. Mais Stéphie, à l'obaki la dernière fois pas Sango Yemi Alade Ozala, ça pourrait aussi booster aussi le truc. Il fallait là ça. Et sa stratégie c'est d'atteindre des papa ba Yemi Alade na bazande mona barebo. Kitanga normalement criminel merci. Normalement un grand artiste la discipline la logique va concert à citer déjà invité na TV avant l'événement un mois avant et tout normalement. Merci. Mais là il y a osé côté nga kombo ya lemi ala beleli lemi ala de ils a déjà genre moi il y a pushing vous comprenez que pousser pe ba yoka que lemi ala de et tout vous comprenez déjà bah quoi que pèse avec en fait producteur peut azana ba réalité o ngai na nzungu peut-être to yebi na bisoté aux hommes na biso distaka to bomana wa mais producteur ngo azana ba réalité mo o ngai na yo peut-être ko kanga micro ko aux hommes oui donc bablo mo ya mona o créer ba stratégie mo bo artiste là avant nier ayebi na ye o moni concert na mona a ligue na ngozo kende ba ko bimisa lisusu ndenge ba bimisa kai na concert à Zénith na yebite boyebi histoire à Zénith. Oui. Concert il y a tout moro boye et puis on a prouvé que nga pe na obeta Zénith yo ba biloko on les a surtout ba période na chocho kinga na beti nga be fona beta ba ke coopérer bo ba chai mais fin de compte na kata sala Zénith comme on ezalate ezala komba batwana ngoni to ba li to kende parce qu'apparemment c'est que j'ai compris artiste andimara ba bilo musuka pour na polémique comme en soi en tête yemo ga yebike parfois comme on a babilo mo be asala ka pour batune ba sepela ya on moni et comment on a ba niveau ça la babilo ka bo parce que ce gars beta musique na époque kinganda chete o landa ne mutute mais asala ka pressé babilo ko musote c'est un bon artiste biso linga biso to bana wenge to linga ga ebo yemba mais le fait que ya akomaka duku soki mutu moko fallait chelo ko mo be ya komi duku. Imagine toi fallait annoncer Stade de France à publier la page na lobby na onga ina yo to mona nzungu wana wanga na te ya ke visiter marché Lexini te wana wanga na te visiter marché Lexini yes ça le Lexini dugu de Stéphie non ngai na yo to mona lobi na ngaki visa Stade de Martyr parce que duku ala libiende muninga te Stade de France c'est comme biloko wana yango te poussaka ye akomati na ba niveau ya biloko o sa biloko pour la presse pour sala nzela na okimia oza bon chanteur ebi musique ebele o ba to ba kolingo be to kolinga o le fait ka ya ko diembela wana nde yango ermo era besaka esa sere banzaji esa sere mambe ebele. Moi je pense que soirée o ya Grèce parce que babimisa ka fiche moi ya Grèce je crois ça lobby sur les 24
Donc soara Grèce wana yango ne mute memi bango ti ba koma na ambassade de Grèce ba zula ba visa zaki pour moi pour ba zula visa papa mzo ba kei azalika takeka siko po yeah zongi pour na limiter baza na concert na Paris na France ba ki na kota ba dossier na ambassade de Grèce sans eloko za na Grèce donc ezaki azana concert lobby. Voilà, ça concert on a dit yamute mais bon on ambassade de Grèce pour et permettre on va zo ba visa là ba aussi sango lobby pour ba denda ba kota France aux hommes donc concert on est un concert mon stratégique yeah qui peut et maka visa pour ça concert ya mardi ngana au début concert de mardi aux hommes nzungu na une question pour la 16 en tout cas c'est pas fort non yo kabina so do ça. Ouais, na zozongela yo tozo ape bande omsusu Steffi mais longola nga na compte lo te ala tio mukaba c'est la famille